Bonjour la famille, bonjour, coucou, bonjour la famille, bonjour à tout le monde, voilà, bonjour la famille, coucou, bon matin, bande, Koumalilo, à pied, Jésus-Christ de Nazareth, coucou la famille, shalom, shalom, naba homme de Dieu, va chanter de l'éternel, shalom, bambote ebele, naba acteur, naba actrice, na biso nyonso. Et puis topesi pe ba musicienne, ba danseuse, ba danseur ya mboka na biso bambote ebele na mukolo lelo. Vraiment matondo na bakimbangiste yenge na ndeko na bisa budu ya Kongo na église ya PV ya Longo. Boboto bondeko na kati ya mabota na biso. Vraiment bandeko nanga zoma kopa ti, kopa café, mela na yo bandeko malili makasi journée mombaka bati ba café pona obatela mongongo vraiment malili eza makasi bandeko na nga na kozobilo ta mingi te lelo na yekola musa conscience na likambo oyo ya kobala mobali ya mukolo koleka yo tant baloba mobali ya mukolo koleka yo donc mobali aza déjà na plus de 10 ans parce que de 0 à 10 ans ezaka lokola âge moko boye ezaka moins acceptable facilement mais ou bien nazoloba mobali moi cité qui bala mwasi mobali bala mwasi leki mukolo wana to lobelango mukolo mususu pona wana eza na ba désavantage ya osakana te lelo na tongo lelo na yelibino obala mobali oyo aleki yo de 12 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans est-ce qu'ils ont malamu ou bien eza mabe basi wana babala mibali ya mikolo bavivaka ndeni bavivaka na bolam bonheur bavivaka na soni bavivaka na esengo yango tozo décortiquer lelo na tongo lelo mama ningana like émission partager tant bo like bo partageaka ko sécuriser chaîne na biso pona bomona ngali toujours wana ngapesaka nge sengo tant bo landanga bo cha ba commentaire to pesa na moi un plus bande konanga na likambo yo na mona commentaire na yo oza mama moboti est-ce que kolinga mwana na mwasi abala mobali ya mukolo est-ce que okolinga yango bino bobala mibali ya mikolo boya ko réagir parce que trop c'est trop nande kona biso Kofi Olomide trop c'est trop bande konangai boz mutu asali choix sikoyo alinga a positionner siko na vie na ye ateli kasakani na bafi ebele abimi na bato ebele bameti bamindele basi ya mwindo basi ya pembe basi ya boye na suka ye azwi sœur na bino Cindy Leker mama si bino mo boye bingaso mabe yaka na yaka soki bolamu ezali pe na yaka mais bozali ko traiter mal Kofi alobi assez c'est assez abina zanga mote vie nanga Josar nyoka longo bobosana nyoka longo oya binisa bino mukongo ankoba vimba bo vimbi kabwe vie bombas vie Josar place ozaba mbote belé to solola na ebo na Dubai voilà wana neve nanga na pesi bambote belé sikazali Christian Bakwa na kati ya Dubai wana pe to kola na ndako moko je mona vanda ka balobi nga ma grande solo na mutu mona téléphone ngabi nani yango bi solo la kaka yo sola bien na zwaka boy vie bombas ya Josara kosakana te nyoka longo mutu abinisa biso na tembe bandeko age azwi na ye musiko akoli na ye yaya ti boye ko betisa Kofi Libaku a comparer vie na ye na vie Josar ko un jour abengaka ye papa abe obenga nga papa telaka mama mi baloba mo boye abetaka moi kwanzanga kana sima mukongo pa vie Josar de kato yo kaka bozo opesa Kofi bolinga kufa azwi position na ye mutu soka azwi position na ye beaucoup kangena makasi te pourquoi qu'on pone la Kofi mwasi na makasi te a préféré azwi Cindy alobi ke a père Cindy a Monica ozana longue vie
donc Cindy apesaka ye oyo alingi mobali alinga bongo akomi na age mo boye mama saelanga maki osali mama kwanzanga kote okwanzi mama omoni ndenge nini mama donc mobali azaka na age mo boye alingi basi mo te bobayaka kaka na ba problème ka nazangi meshi sombelanga boye nalingi elamba boye ngai sosoki tozala muziki non mama malobi ebele bisenga te atali boye mwasi ya moins cher mais aza na bapotentialité makasi ezobima aja kofi ekoli soki miziki nde lelo bosepela yango eza mpona Cindy Leker siko kolinga remercier Cindy na ndeni donc asalasala ye kaka bamagoda abwakisi ye te ntango apositionne abiki mwasi na ngai yeyo bokom Cindy auti oleka anniversaire na ye bobandi koloba Cindy abala mobali ya mokolo bino boyeba te ntango boloba bopesa kofi pasi yango to wana na badesavantage yaki mobali yango mokolo na baavantage ti aye kobeta bordure epa ndeko na ye ndeko na ye auti kobala bokangi minoko awa Nyoka Longo auti kobala abali mwana 35 ans plus ou moins 38 ans mais y a na biso leki déjà 70 ans et puis santé pe et comme mami diabète patika mutu sima te na ba age wana eza nango normal alandela atonga na ye mwa kisi na ye ya josara omona toujours bien coiffé mandefu bien rasé mais nyonso ekoma nango pembe mabali mwana wana aza na ye bandeko na nga mpona bafoto nyonso na soki bacapture olie nazala nango bandeko bacapture nyonso nazwaki na tindi yango na telefone ote bomona vie josa ndenge nini abali na ye oh la bandeko babolingo voilà problème eza te bon tomeka kaka kobeta ata awa les mariages le kamuka on a le mariage de Nyoka Longo parce que ba photo nyonso na tchaki ke pour na sel émission na comprendre te na tongo na tindi yango awa te toke na image voilà YouTube pa boyaka te voilà bandeko na ngai tozwi ba image voilà yandeko ya mukolo yeyo abalaki Nyoka Longo abali ye na mwasi na ye bazane ka plus ou moins 35 ans voilà Nyoka Longo ye wana na mwasi na ye ya mwana muke ye wana bandeko na nga Nyoka Longo azali kokotisa bag bango wana bazolakisa biso bag botala mwasi na ye azopamusa Nyoka Longo munoko botala bien na photo o na tiela binongo pembeni koto aopa musengu noko mobali asakoli mususu mobali akoli azoloba omona pe mwa soyi pe esala nini etangi mwana bambebo lokwa tellement yemba pe mingi bandeko ba muscle ya munoko oyo bandeko yango wana bomoni biso le mususu ba live tozokota lisu te pona biso tolandela santé tolandela ba inconvénient yo wana ba 3h du temps 1h du temps 3h du temps olobaka oyo mona ngo elengi me munoko tango yeloba mingi keba na age mongo okoma basoyi mongo bandi kotanga yo awa wele masebe bimi yo bandeko yango wana bino bomoni mariage ya Nyoka Longo mariage ya Nyoka Longo awa ezalaki tango asalaki danu kanga lupango na mwasi na ye ya mwana muke boloba te bokipa te bomonango normal alors que mwasi oyo ya Nyoka Longo vie bombasi écart d'âge oyo ya aza nango par rapport ya Nyoka Longo eza ya ba 30 ans ya ba 30 ans soki tokiti moke ba 29 ans 28 ans parce que vie bombasi akomi na ba 71 72 alors so bolongoli 71 72 botie suko mwasi moko ba 35 ans ba écart wana eza ndeni
Parce que tu es à 20 ans, moi je suis à 35 ans, 36 ans, tu es à 20 ans, moi je suis il fallait à 56 ans. Mais moi si on a zasko nyoka longo zasko na 56 ans te azana se mam bo calculer bo ça na mathématique na tongo lelo mathématique ezate bo tiki nyoka longo bali na e bo tiki ye mais tango bo monika ya Cindy Lecker bandeko bo lingika bo bebisa motema nyoka longo bo komi koloba bo tala siko ndenge bo landa na bokebi nyonso bo yoka siko audio oh, est-ce que ça lui confie passe jour anniversaire, il y a Cindy Lecker. Au lieu de comment bon anniversaire, Cindy Lecker, je crois qu'il c'est 40 ans. Mais non, ça la calcul. Vous voyez, âge, il y a vie. Kofi Bino Soboye Biango. C'est quoi le but que y a Cindy Lecker, bazan écart, il y a autant. C'est quoi Bino Moko bo calculer. Boche la ngana ba commentaire. Y a Cindy Lecker, bazan âge. Écart à combien n'a pas ça moi avantage ya ubala mobile ya mukolo moi inconvénient point inconvénient ça na moi belete mais bateau babala mibale ya mikolo réagissez-vous na ba commentaire partagez l'émission liker ba émission boyela musaka bande comme ça na biso mobile ya mukolo ya 10 ans bandeko ozana moni soki mutu azana 55 ans ba ko présenter mobile moko 65 ans. Obi kazo boya ete papa koli ngana kana 55 ans et bon ko tango yo zara na 45 ans bon ko tango balanga mobile ya 55 poni obona kai normal donc yo mama o soko kobaki na âge o linga ko boya mobile na yo pokeluka mobile mona muke telle be stabilité de bo koti sango entre ta vie ya mutu to yebi amutu ko la ko kufo yebite kofia ko zanga na beteli biso pe 90 ans. Cindy Lecker pe na 50 ans, 55 ans, 60 ans pe bo mon alléluia pe amen pas kufi na ye. Atiki kofi na bomoy. Yaya, bozo bebi sa ba vi na bino na ba ko kanisa. Ba mama na biso kala bande ko bala ba mibali ya mikolo Boyo kana vie bombas. Avant to kende na ndenge a beti bordir, pouvement botika kofi. Botika kofi na Cindy ba vanda. Botika mutu na mto pona mobile na ye bino bozona to ko pona basi na bino biso basa poto a binga moko mère de 7 père de 7 ngayo na vanja siko bino moko bozana banda na bino bo divorce aka ba pasteur kutu pasteur héritier yona mwasi na matili kola zo finga ebe imbécile papa ona obo mona wana oyo mwasi na zo finga deuxième divorce papa mukuna divorcé ba pasteur combien baza ba divorcé. Mais il y a Kofi Monika Botiango problème. Chaque fois que vous finissez anniversaire à Cindy, yo ko komaka bon anniversaire te. Oko betango ka karaté. Faut le baka en tout cas benza Kofi yango akoli Kofi yango akoli bande kotozo boman Kofi pamba. Kofi azana mabene eto yaka nango. Mais tant mabali mwasi na o ya sepeli na mabeza wa. Mais vous voulez quoi? Bango. Vous savez moi ce que je dis là, je n'aurais peut-être pas dû le dire à la télé, mais j'ai trop mal au cœur. Et ça continue, ce sera son couronnement. Mais vous voulez quoi? Vous savez, moi j'ai vu Nyoka Longo, mon grand, 72 ans, je ne sais plus quoi, se marier là, avec une femme de 35 ans. Et Ricard de quelque chose. Ça ne me regarde pas qu'on me pardonne. Il n'y a rien, c'est passé. Kofi a 26 ans, 27 ans d'écart avec Cindy, mais c'est une affaire d'État. Tout le temps, tous les jours. Pourquoi? Le jour où je l'ai rencontré, je ne connaissais pas son âge, elle non plus. Et puis elle m'a regardé, je l'ai regardé, puis c'est parti. Le problème, il est où? Cindy, c'est Kofi. Laissez-moi faire. Oui. Et vous savez, c'est une femme intelligente, très intelligente. Elle n'est pas abrutie, elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe du tout. Boyoki, mama na bandela bino 7 fois. Écoute bino, botela Kofi a lobi na kati ya motema mama. Botika ya Kofi bandeko, asala vie na ye. Yo moko divorce combien de fois de mozabana? Ozo ko lobela ka Kofi, Cindy abali mobile ya mukolo, yo moko za na mobile. Nazo bengisa bino boya na live together. Na lukelo ata mobile, ozana mobile te. Mama ozalaka na mobile te. Me kaka koloba, ata likangu oyo baninga bazala mwana likangu na bango, yo ozana ete. Batia ko su na nzela te.
okoma ka réseaux sociaux oya ka kotala ba âge oya zo mobali ya mukolo mama mukolo est-ce que bébé a kufara te bébé Pamela paix à son âme akufi na moins de 30 ans ba bomi ye na mobali ya jeune blo ki mobali ya mukolo boyoki pesi Kofi abomi Cindy bandeko boyoka lisusu boyoka mungongo wa Kofi na loba boete na kama kondeni bato basali yango analyse te bolekisi yango eloko il fallait eningisa réseaux sociaux Kofi penga lobby regarde son vieux yena vieux bombasse basola te vieux bombasse abwakela lobby mobali ya mama babengaka ye papa Kofi esala mabe eningisa ye pona mama asalaka moi atalaka moi gauche ekoma nango bino pe bozana bo trop mibali na bino nga mona landaka ba le bobenga na ba pa pasteur bande bobenga et pas pasteur Moïse Kasongo azo prophétiser bino oyo kaka bo mama nzambe penza a boy me mama eloko ni ezo sala ko zo bima na cousin na yo nalobi boyo ka bakupa poésie a salité na basi ya poto donc azolu abengi basambela ye me abima na cousin na ye propre papa mo boye ayaka wana cousin na ye akataka ye bameli akati ye pousan kei bandeko le mengana zo ganga butu na moi na ye na bandaku na bino boya na Live Together site de rencontres bien organisé mama yaka papa yaka na sangisa bino po bokutanela wapi boza na lie musu ya okutana te kaso boye na site de rencontres te soki bobengi mama leki na bino international te ozwa mobali te mama kotikala kozwa mobali te okutana mobali no wapi lie ezaka ase moko Live Together benga mama la danoise na 00 44 74 38 03 16 23 benga mama la danoise mama nga nalandaka yo bandakala na yebaki te kozaka na site de rango mama oza aveuglé nga mutu na betelaka yango c'était banda 1900 banda 2017 bo calculer ti lelo dans 3 ans et comme ça 10 ans donc moi na liboso botama na site azokende na ba 8 ans bongo yolo bake oyokanga te soko yokanga te ke na benga bino boya ko bala cela veut dire que banda kota prière donc olata penza molili e bando longwa matoi batio ba coton so ekomi kaka likaba site de rencontres yolo kwa bakanga yo na célibat côté wana omona téléphone na yo sauté po eza normal te nana mwa ebité ke bala danoise abalisa bato yaka botika Kofi to bando ke na suka Kofi zela bandela Kofi bandela. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous savez, moi, ce que je dis là, je n'aurais peut-être pas dû le dire à la télé, mais j'ai trop mal au cœur. Et ça continue. Ça continue. Ce sera son couronnement. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous savez, moi, j'ai vu Nyoka Longo, mon grand, 72 ans, je sais plus quoi, se marier là, avec une femme de 35 ans. Et il parle de quelque chose. Ça ne regarde pas qu'on me pardonne. Il n'y a rien, c'est passé. Oui, Kofi a 26 ans, 27 ans de cas avec Cindy, mais c'est une affaire d'État, tout le temps, tous les jours. Pourquoi? Le jour où je l'ai rencontré, je ne connaissais pas son âge, elle non plus. Et puis elle m'a regardé, je l'ai regardé, puis c'est parti. Le problème, il est où? Cindy, c'est Kofi. Laissez-moi faire. Cindy, c'est Kofi. C'est une femme intelligente, très intelligente. Elle n'est pas abrutie, elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe du tout. Cindy azana mwa makile ba manyanga mama mayele ou bapesa biso. Cindy une femme intelligente. Cindy une femme polie. Cindy une femme yaya yo femme so kitoko ozando intelligente te. Mama ba Kofi na suka kaka femme alinga kaza na mwasa mayele. Yeso moni mobala mayele makasi yo za zoba zonga classe. Kendo tanga mo muke po yeba na suka oluka mwasa mayele. Botika Kofi. Botel bomoni ta Nyoka Longo te.
nyoka longa za génération ya ba Kofi. Génération ezaka ya 5 ans. Ba yemba banzembo bino nyonso bofinga Kofi bo yebi nyoka longo. Soko nyoka longo botiki ye. Bokanga makana Kofi. Pona ni? Po azana succès na ye. Pona zana ye bien, aliaka bien, lataka bien, abungisa nzoto na ye. Bino nyonso bozana yo kati yo ndenge zana, yo mto zana 40 ans. Yo mto zana 25 ans yo zotalanga. Yo nzo Kofi alingi yo boboy. Tanga lalaka ba danseuse na yo na balandaka écoute ba yo tokele porte bazana agene bazaba na mike koleka sinditi botika couple wani vanda yo ndengo zana ka soko sepela na ngote zape bango soko sepela na mama si like émission chat soko Monica place mama si azana Kofi cha commentaire wumela bolinga Kofi wumela pona mama si azala bien soka tiki lelo mama si même na 30 ans 30 pardon atiki na 60 ans Kofi bia Kofi na ye mama si azana pe na besoin ya mobali te e bele ba mama so ba 60 ans ba vanda na bango bazo enjoy bana na bango lelo ba benge mama o passer awa lelo fo o lala na mire o yanga na zobi mama ke pa ba koko na e mama to futolo tiko ke na Luxembourg mama ke mama congé mbona ne ozoli yango na New York mama kei mama bonane na Suède kaka mama bakoko no balingo lia na bango bonane mama yoana ke e bongo bino bolingi nini yaya bolingi nini oh botika bandeko na ngai pona na sukisela bino bien bandeko soko bali mobali ya mokolo yaya ndenga kokipe yo exception ezanga te mais mobali ya mokolo baso babala mibali ya mikolo yaya bayebi koyoka elengi ya mokili bayebi koyoka esengo ya mokili mama olie kutu yoka nsokanti yo muto obanda komase mobali wana mokolo kosala tout akola te abongisa nzoto aliaka mwa biloko ya bien ya vitamine biloko moko ya bafuta pamba te azala toujours mukuwa mwa moko buro te pona kaka bima na luko bo jeunesse ayeba komase yo mama olingi nini mama na bimi moke olingi na yela yo nini yo bala mobala jeunesse batuna yo bayelo nini basi batuna yo mama nga na bimi na yela yo nini ya toloba la vérité batuna na ngo biso te bande ko nga bobala mibala mikolo bo wumela biso to bala ba jeune batuna ka biso te mobala kebe chérie j'arrive esili ano ka pe téléphone te mama na zala place moko boye na moni ba mwa biloko bien na yelo ni bozo ka téléphone wana kaka baso babala mibala mikolo baza penza ba heureuse. Et puis loko moko te zo garanti ke abali mobali ya mokolo a mobali wana ko kufa vaye et loko ezate nga papa na mona na yisa bino dia liso na Danemark abalaka mwasi ya mokolo ba différence ba 35 ans mais moi je na zui cancer ko cancer tango ebimi mabele nyoso vim donc nzoto mo ba komi cancer bakataka kutu yesu mabele te papa na ti lelo azali bana ne mwana suka pe ya mama na tikaka yesu na ba 4 ans. Les lorsqu'o après 10 ans, bon, moi, nana, à quoi l'île, me 14 ans, puis 16 ans, bah, bleu, moi, bon. Hein? Bande konangai, botika vie na biso Kofi, na moi, sine Cindy. Soko Monique, zo se pena couple, mais on dit, oh, zappe bango. Cindy, siko bande konanga, Kofi, alobi, bazan e karia, 27 ans. Alobi, sou li kamoko, kanginga makas, abi, jou, bakuta naka, Kofi a tali Cindy. Cindy ayebaka aja Kofi te, Kofi pa ayebaka aja Cindy te. Mais tant ka batalani balingani mbala moko. Cindy yo pe. Nzoka ndeti ozaka no mukie wana. Obande no kobima na vie Kofi. Mwana munyango aza makambo encore biso ba manyanga nde tozaka moto. Na biso to dégagaka moto. Obali mosa munyanga yaya, ozana besoin chauffage te. Nzamba sala biso ndenge biso bamanyanga 17h mama bamanyanga mongoluwala bamanyanga ya secteur kivunda bamanyanga ya de la kenge bamanyanga ya nini mboka mama biso na obosa na ondeni bandeko na tonga lelo mama biso zali secteur balari mama di secteur oyi Cindy lokumu eza pano surtout liso okevanda na chango mama na chosho wana ya bana chango wana mama Cindy aza moto Cindy na basi nyonso Kofi abimi na bango mama
ba poni Cindy mais Cindy zo mto beki na maboko ti Kofi ba so bimi na bango atina soka zo lela boye Kofi c'est Cindy mama nanga botika kubali bala mibali mikolo ndenge zala kelengi mama balengela kabango même ba papa na biso bazanga na kala omona basi bane belé mais moi c'est na suka wana ya mwana muke mabele telema aban akimi banda kwa basi nyonso bando la vanda kapa moi c'est na suka akokufela kapa mwana mwasi wana suka mama botika Kofi nga na souhaité au kaka longue vie et puis au vanda ka pembe na Cindy to yoko li soute OK yobo zuli biso soki danseuse nini té papa on a agi na ko gérer basi belité telaka moi c'est moko Kofi moi c'est moko Cindy tane muke mesali o passe ne cho lela kaka ya botika avantage ezaka makasi basi wana bazaka bien bazaka baso mibali basoni saka bango te ba mibali bapesaka bango tendresse do bazana oyo nyonso mwasi alingi mobali apesa ye inconvénient ko ozala ka ata mususu ke soki mobali le mususu azwi mwa maladi ya santé et que sexe neta mususu ezosala su bien te mais mobali normalement ndenge nzamba sala ye ti mukola kufaka sexe nezala ka bien abeta ka magoda pe abota kaka ata mobala za na santé akobota bozo yoka soka zali na ba problème à santé te sexe et puis makabongo pe si e beba nango lelo même bana ya 30 ans sexe etelemate bana ya 30 ans bana ya 40 ans bamsou mikolo vie changer baluki si c'est comme neuf au moins ba Kofi bongo puissant Kofi aliaka ngadia te aliaka kita mata te eloko te bien puissant mama biloko akitoko zolia na kati ya ndako oko baka ngebu bota Cindy ne akoma ngebu etali bino yo zana ka kofinga kotonga kote wana so Cindy asali eloko mo mabebi yo Kofi asali mana oya mena likambo na Kofi asali lote asali choix na il faut respecter choix motu bozo respecter ba choix ba pasteur na bino alors que tu es commis la Bible que ceux qui ont divorcé abala li soute ti muninga mso kokufa boni bino bobali balia et puis bozo balanga kaka ba pasteur kutu pasteur na yo oyo zo kende koyoka neti pasteur bostralino azo koti sabino 30 ans de ceux qui 40 ans de jeunes il y a pour Noël kaka chaque année même chose donc bilo kongo bosenga nzambe bozo ka solution te ba demongo bobenganaka bozoka te bangwana bato église na ye mama moko alekaki lobi soki nani alobi ke pasteur kuna na église ababala neki na église kuna balingana na église ya Australino boyoki sango te nde babotola ye bana basundola ye papa ngo asambela kuna poni ya bongwa mite bato kuna babongwa mate mususu bazala basi mibale na kati église wana ye moko aboya mwasi na ya bala atika ye na asundola ye kuna na nini na Togo soki na mboka ni mais aye awa ye ko bala mama mususu bali mami Bible so pe kisa yango Australie no yela biso ba verset oyo bino ba apuyaka ke verset na bolongo na ndeni parce que bino ba pasteur bino to ba biso ba pasteur te to bobenga biso ba pakano biso to ko divorcer to bali na biso ata 7 fois. Mais yo, parce que non, on a ça en pakano, ne bobenganga. Mais yo, mtoza mo salote ya kango, mikolo komi kote ya ba salité, Australino. Ozote ya ba salité na chemo entre parenthèses. Basi ba benga balo baka bo salité na bango. Biloko bako iko vanda nango, ça secret. Ngande na zabo mamala danoise, na place nyoso na mati. A soki muta yoki kaka mungonga lobi, mungonga la danoise. Ale na benga skopa luna loba oyo balubengi oke biloko ya ndaku oyo ezake bandeko na so boyoki yango boyoka pasi mutu non ekomini neti la bino mwa bonus toyoka so Kofi une fois pour la bino otela bino ngomba lebele botika Kofi boyebaki avantage eza mingi na bato babala mibali ya mikolo basi wana bazalaka heureuse mobali alinga bango atiaka bango à l'aise surtout so mobali ngasa sula mbongo bakoma obe bango ba baby shuka surtout so mobali ngasa na mosolo yaya oko vivre kitoko yo kuto bali jeune abendela ko ba beauté mais Kofi abenda beauté na yo moka ndiko so za jeune fille ozui papa na yo o memi na beauté o sobi bolati bo mama mobali no ko bonga
boyo ke na bango sonité bimana mobali no mukolo kendene na ba plage sepela na ye embrasser mobali na yo tela nani mwasi ya nyoka longo mukolo l'image ay ko pamsa mobali ne mo munoko papa mama nyoka longo vivre kitoko mwasi wana zo vivre bien tele bino botuli wana nde bozawana soki lelo mibali na baza mikolo ata kufi avant atiki na bana ezaka ndenge mona yo poza kina na mobali no sko a divorcer tane bokoma inemi okuta na mobali no bomuke me pasuki abala mwasi mususu bandi ko lela me nga kutu na bali mobali mukolo akufi na ye pe a son âme na tikali na bana na ngana oboko la tokos lobi pe na kozo mobali musu ya mukolo lisusu me yo mutu zo ko tcha munoko na réseaux sociaux botika kofi anniversaire bokalikile. Donc, ngai pona ngai, Sindia kokosaki 40 ans. Parce que Kofi Azana ba 67 ans siko. Ko alobi bazane kara 27 ans. Donc, Sindia utu koksa 40 ans. Siko problème ezawapi. Ce qui lelo, Kofi a commis na 60 ans, na 87 ans. Kofi Sindia a commis na 60 ans. Mabe ezawapi na mobile na 87 ans yaya. Abadi pe ko sunga Kofi, nde Kofi pa sunga kiye, Kofi olia ke fana na homme de vieillard, Sindi moko zo swena ye. Botika, yo etula kaka Kofi ngaka Kofi, etulo vanda wana, mobali ya mona na kate, o vanda ka wana Kofi, Kofi abala mukolo, Kofi abongaki na lia, abongaki na lia na ndeni. Bakoma Kofi na lia, bakoma Kofi awa lia, bomona Kofi place na cha tatou, akoma kombo alia. Alobi Sindi c'est Kofi. Bolongo la Sindi na yef sarabino Sindi alata siko elamba ya doni bomo na kasheni na zanango na mukongo. Tant Kofi azo yep sabino ke Sindi c'est Kofi. Bomo na mote que ça dit beaucoup. Arrêtez vos trucs là. Aujourd'hui je veux plus muka lobela Kofi na makamusu mais kolobelete ke Sindi abala mbala mukolo. Mama na omoka bochio. Tata na mina za mukolo na ye. Nga maman abiso, na papa abiso bazaine écart à 10 ans. Ok? Et ben do mona na te. O kanza ko tu basala ba on écart. Mais vous voulez quoi? Maman abiso a koufi na 57 ans. Mais papa abiso a koufi na 83 ans. Siko yo kansani. Ah, ba peso mobali boy. Aza mukolo na nga 5 ans nga kasuka 5 ans. Siko yo kanza suka 5 ans dans une longue vie. Bana moi na 50 ans déjà, au moins n'a pas combien puissant. Yo se à 45 ans, binga mobali suka 5 ans, jusqu'à 50 ans. Après 51 ans combien puissant au sani. Mais tant mobali à 60 ans obeta ka bien. Bilo basi mo baka bokanza magoda. Nga magoda te fo mobali tchanga l'aise, ba caresse, to voyager, ba nini, maman na komi awa na mboko olinga sombelo kadodi. Papa ilanga mo polo na ngai. Ba ilinga polo yaya. Bien signé. Wifi les makam. Kamata bisou yaya. Oyoka. Vous savez, moi, ce que je dis là, je n'aurais peut-être pas dû le dire à la télé, mais j'ai trop mal au cœur. Et ça continue, ce sera son couronnement. Mais vous voulez quoi? Vous savez, moi, j'ai vu Nyoka Longo, mon grand, 72 ans, je ne sais plus quoi, se marier là, avec une femme de 35 ans. Et il garde de quelques... Ça ne me regarde pas qu'on me pardonne. Il n'y a rien, c'est passé. Le Kofi a 26 ans, 27 ans d'écart avec Cindy, mais c'est une affaire d'État, tout le temps, tous les jours. Pourquoi? Le jour où je l'ai rencontré, je ne connaissais pas son âge, elle non plus. Et puis je l'ai regardé, puis c'est parti. Le problème, il est où? Cindy, c'est Kofi. Laissez-moi faire. Et vous savez, c'est une femme intelligente, très intelligente. Elle n'est pas abrutie, elle n'est pas dupe. Vraiment. Elle n'est pas dupe du tout. Elle n'est pas bête pour la Wandima Kofi. Na volonté. Bande ko na tina ya poto boy. To ndo kalinga kaliki moko boy pa na biso. Mo boka bole on tabutu batu mibale. Mais lelo kalinga liki moko na poto. Okoli yango te. Mibale pe na mona ngoka muke. Mi satu nde bona ko mona mo sentiment. Nyoso nga mo li yango na tango. Yo kalinga poto. Sia. Bande ko bon. Na tiki bino. Mais na tshela bino bozana na boyo ka makambo Australie na zotea. Tellement tozaka na makamba mabale yango boyo ka makamba zotea eza normalité après bozo ke kota jeune à 40 jours chaque année et loko échange raté bozo bala kuna pe mibale mabala ezanga tina
bazobisa bino boyawa bolingi te etali bino bokotula boyoka makambo azo te boyoka eloba te ose wana elingi koloba te boaustraline makambo ozo te ezoloba te ngai ezoloba te ekia ezaka mwa fo bona signe nango wana bandeko eboyi nango ekomi nini ezoloba nini nzambe ke wapi volume son yesu ezala esika moko boye borate nyonso ezoloba te na yo oyo mpe ezoloba te bon natiki bino bandeko nanga eboyi nango koloba ozana na bandela na bandela fina mpona ezoloba te wana alinga kozwa makambo na Facebook te songo fo eza esika moko boye quelque part epesaka signe moko boye bare ofini mais ezopesa te bande bozali nozela na oluka yango na recopi yango na ya osala bino mokomsu botikala malamu bandeko na ngai avantage eza na kobala mibala mokolo ezali ebele désavantage eza nango mpenza te donc yaya yo moto oza na mobali na mokolo sepela na mobali na yo longola soni tambola na mobali na yo apesako kimia oyo babali bagene baosala boye yo mobali no asakani asa stoppe amibwakisi epa na yo asigne yaya vanda na mobali na yo kolanda bakadi ya mpemba te bostoppe kolelisa kofi ti botinde kofi abetela nyoka bordier nyoka longo bordier ka po alikolo na bino bon attendez salut mettez vos commentaires likez émission yaya émission boye lamusaka ba mama boye bandenya ko conseiller ba na bino mwana ozomona azoba mama te ngaka ke kara 2 ans et kara 3 ans mais ça c'est quoi azoke libala passe ko souffrir moi mobile moko moi ba 10 ans ba 8 ans mata likolo tokos bengala danoise maman lek international yaya olingo linganga tenga na olingo nanko bye